Bien, notre cher fidèle de Talalelo News10.com, merci d'avoir choisi votre émission Talalelo, une émission déjà socio-culturelle, une émission de découverte. Mesdames et messieurs, cette émission va vous permettre à ce que vous puissiez découvrir beaucoup de choses. Et voilà votre humble serviteur, les Mbokate de la presse, Julien Botalatala, Talalelo, dans le cadre de Mekato plus introduction, les Mbokate de la presse, toujours dans le système Infukama, détélément, interprète tout son, on a bien une émission de Talalelo. Dans le cadre de Mekato plus introduction, on a un système rouge. Toujours un grand merci à travers la chaîne Nabiso Talalelo News 10. Lelo vraiment tous un sujet du jour Nabiso Tokobeta Lisolo na émission Talalelo. Lisolo Nabiso Lelo Tokobeta par rapport à la réalité oyaka et après ce qui batumi balé bazaki na relation okomona ndeko moko akoluka ko baby sa réputation ya ndeko muninga mususu. Akolanda ye voire même tina ba na kamoko ezaki na privé ko senga ki bat ba ko lobate to mona ngo pe koto ming koto bande ko mibali to mona ngo pe ming koto bande ko na biso ya basi. Pourquoi to lobi bongo yango mo to beta matobeta lisolo ming peso esala makana bayi oyo yo mona azo rêver azala na mutu wana mesimbite koto ya bande ko basi na koto ande ko mibali yango botalatala baki à travers Talalelo News 10 to lokato partager vraiment sujet na biso tozana bango le to présenter bande ko tozana bango mais quand à mon remercier na staff technique na ngai Daryl Diwantesa na caméra pourquoi pas na El Sibli Moneville Poutou monteur na biso un grand merci na mère Milan Bella Dinganga un grand merci na Willy Moucheni avec la créativité. Un grand merci à les boss Nico 3000 ainsi que Botalatala manager. Un grand merci à Baitou Daninzila na Elisa Pedro Monokobank. Na gauche na ngai tozali bongo na Fernando o bongo esika mutape sibiso espace dans un salon LTC o ezam bongo sur Prince Kasavu no loin ya bloc Mbote Fernando. En tout cas Mbote ndeko na sepeli. Na droite na biso tozali bongo na Omba Potongo azali bongo concert na ngai Mbote Omba Potongo. Mbote na ndeko Julien Botalatala lelo. Et pourquoi pas tozali bongo pe na Freddy Akimbe ndeko na biso pe confrère na ngai Losako Freddy Akimbe. Losako na bato nyonso tu bakolana parce que monde olobi Losako mutazong sa comme on a net ngabo na ozong c'est là que no bi Losako na bi leki batela mbanga. Merci na batunyo surtout Mbote na bato bolanda biso na Talalelo News Bella Dinganga Mima Wetu Code Mondial Willy Moucheni Papi Moucheni Bafosset. Merci Ming na baitu bota la biso partout dans le monde. Un grand merci na bino tout partout boza pour prester format temps na bino mais na habité ndeko Fernando par rapport à sujet du jour na biso tozana ngo vraiment votre impression na habité ya yo vraiment okoro lobani pono. Té na sepeli na sujet wana o aborder et zaba kamoro boé par rapport ya vieux to vivra tous les jours to kutana nango et puis c'est très important ya romegamo muke koloba parce que karabolingo nde muté ko mansusu mbeli ko mara n mais n ango tango kaboina mutu fo oyeba na tous les deux côtés moi sito mobali ya weba qu'il y avait une partie ezaki ya considération malgré tout ce qui peut arriver donc vous allez vraiment bien que tout le babandeko ba Olanda biso ba comprendre que muto yo vandi na e atali ona lobe simbité so ba pese mundu ki liboso no lem so ko boma oti donc boma e mais boma ya ta mwandambu kwa on dit matane lo ko ça c'est important. Merci beaucoup vraiment wana botu comme on a degré réflexion ande ko na biso Fernando na salon LTC nazo rappeler gaza patron ya espace wa pesi biso awawa Omba Potongo na habité pona yo vraiment. Pour ngai Julien Botalatala ils a passé parce que na mboka ndenge zo kini ba vitesse mboka et qui ndenga mabi moni mutu so za kina ye so kazo salo ba chantage na moi si to côté mobali na kotina na mozindo na tena kita na likolo na pour na kota mozindo et monsieur Zanan donc ce que na moi si to mobali so moni mutu so salo ba chantage bo so bo kabo na ye c'est abo na le mombo
yango sikoyo soki mwasi so eza kota mwasi mobali kopermettre ete azongela eloko wana so eza kota mobali kopermettre ete mwasi azongela eloko wana en bref nana bani nalobi na wana parce que tu vas comprendre que non vitesse ya mboka nde ezokendele kolinga te kopermettre chantage moko boye oyo ezokota ntina vie privée ya mutu wana aza nani point d'interrogation toyeba yango à travers cette émission oyo ya tala lelo oyo ya Julien Botalatala. Ta lelo na biki boza partout toza pe na Freddy Akimbe ndenge tolobaki Akimbe pona yo. Bon pona nga omoni Botalatala mwasi oyo azosala mobali na chantage. Il faut à mwasi nde ya libanda dans makango. Pour so za mwasi ya palais. Oh madame to zarana à l'aise, to botabana et tout. Wana na ndimiti. Roba na ndimiti ke akoki ko luba mabe ya jona e. Donc moi so ça qui dit comme wana aza d'abord makango tellement za makango mobali siko alingi na esute yango moni moi si siko na kanda wana donc joyo amona nga lola netika ke ndenge toloba katula soif yango sikoyo ngape funa banasko ko loba mabe concernant komona ye puis makamna ye voilà. Merci mingi balandi émission ta lelo na si botu ko mona ba invité na biso tozana bango to partager na bango ba uti vraiment ko pesa ba impression na bango mais to luka tozonga na Fernando na ebité ba bikango ezaka mingi ko to ya basi pe ko to bande so mibali mingi to beta sete na likambo oyo ke mutu oya revaki azwa e pa ya ndeko wana soka zui yango te so nango mingi ko ya kana ba paramètres wana même ko to na biso même ko to na biso mibali même ko to na biso pe basi ko to ya ndeko pe basi. Te omoni ezalaka mwa pasi ezalaka pasi parce que relation wana ezalaka nanu siège na bolingo amour ka yango nde ezalaka le même arme qui se transforme facilement à la haine siko mingi pe omoni même biso mibali ngana olingana ona za na part na biso mibali tango lingi mwasi moko boye osepeli na ye boza na ye bozo passer ba moment ya bien. L'arme le plus dangereuse de l'homme, c'est l'homme. Ça, je l'avoue, il y a un peu de divorce, belé na bamikili. Mais, tant que mon que boyo kanité, ils allaient vraiment moi pas si que, bokabo non dit tribunal les acquis liboso que non, bochanase, mutuna muta souhaiter moninga bonne chance que chacun continue sa vie à côté. Aux hommes et mingi siko ils allaient moi pas si pour na bande komi basi pour vova koloba mingi. Mobali asa mona bolumbu na yo, obato musuba monité. Mobali yo yebi ba défaut na yo to mwasi asa mona bolumbu na yo o batu musuba monité bo partager intimité mo bo yaloka batu bake ko loka bango mibale quand vous étiez tous les deux il y avait personne en tout cas tant bo kabwana et ça la paie moi bien ti ndi na lobika tout à l'heure c'est là ta muté mabo ya kala ko selo ya sikate po izala na option belé o luko publier na ba réseaux sociaux o luko improviser ba anecdote ça veut dire que enwane lwa lié bo fwe ko la pende comme na niveau mon botan batu pe ba komi ko confirmer ki muté mabeno soko contaminer on pe na batu mususu et si ko zoko mon na ke komi satisfait eza malam mingité ya elo moko fo vraiment photo betela ngo c'était et puis ngaku tuna apprécier parce que eza ba kawezo le ka surtout mingi na Europe elope na ngana betela PCT au mona ndeko mobali vraiment kabo na mwasi mais akomi ko keti na niveau ko funda na mwasi wa ye ba boteli bana po ba boteli bana bakango tozomona ngo ebele ba jeune musu baninga bazwi ba AVC ngana bandeko na mususu bazwa ba AVC pona ba situation wana kaka bolingo ezali fololo oyo kaka moto ya lona yango ye moko ande muta ko banda ko arroser yango soki siko fololo na moke na kokufa ezate ke non il faut luka batu mususu baya to kende ko defelo na kibo pete buka bwana bufinga na te. Salage yango te banda soko osala passer na yo tala rétroviseur zo ba tout ba kusha na yo sala bango ba chantage wana moteke sopa yo pona omona pe bonga msupe misaba mboko sesi la ya makolo pe sesi so kota mibale belé mais osuki na wulite mais la vie continue chez Wuli Musheni prêtre des prêtres grands mécènes na mboko ya sunga ba musicien sunga ba te belé na biso ba journaliste moi si na Rita Musheni madame légitime épouse légitime un vrai chéri na nga mukete na intimité ko bo mbaye ne pona buzo bana ayoke belé amone belé bo mbaye ne te donc au sene loti
biso pe auto soutenir ya Willy Musheni te mais auto lingaka ba œuvre na yenga soutenir ba artiste to boye pété la vie na biso mais yonde na ebité so na obenga o china nzela je suis désolé. En tout cas Freddy Akimbe wana to mona to tuko yoka ndeko na biso omba potongo na ebité po na yo vraiment. Bon pour nga nga na eba code ya mboka Willy Musheni avant que tuna bana bambulo donc to eba na ema bien na lobaki na yo ke na musala o na lembonga Willy Musheni te mais na lembonga Willy Musheni kala to fande a pété pour tous avoir porter parole à Willy Musheni te to fande a pour tout le bela il y a ba comportement il y a ba chantage au ndenge baza ndenge zoleka lokola ekoyela ki ye Willy Musheni aza na mwasi na Rite o batutu ba ebe maman Rite je te salue en passant makambo yo la dame ou la fille moi je na bien écouté na mon répété lo te ne mtozwa ko betel selon donc ça dit le roi ngaku na bien ngoté le roi ngaku tu na bien ngoté ça dit ezaki li solo mo boy et suka ekana ba niveau kuna donc et pendant na ngoté te même ata na YouTube comment est vraiment makasi te parce que ngana ye bien ngoté aux monde voilà ta ko Fernando Mbaya ye bien ngoté voilà ye bien ngoté ça dit message chantage oyo asalaki et suka ekara et pas tata mwasi na bango pas ba tante na e ba noko na e ba nini mais au moni toka pesoni ozomona toka pesoni eza lokola ngai boye nazana msusu na omba mare omba za radio pa radio te voilà na neti na omba et osa siko ke nalingi na ngaso omba te nalingi na ngaso omba te mais nini yo omba okene ko kene ko sanga ba chantage que notre mututu yebi que notre tata msusu kovu VV car l'international azan parler ou bien mima wetu bien bela dinganga yo sikoyo oko sanga ba chantage pongai akimbe na lingi na ngasu yote peut-être ezalaka jour ngo le gouvernement cop moko boy na kutena yo to solo litamsu yo moni ko ngana to mwasi na mbala et puis bana ko kende ko loba non nengo loba ki wana asubaka na mbetu aliaka ba salité ba mambe belé mais na bien batu balobaka d'abord o aliaka nie po yo ba aliaka nie donc yo poza muta monde wana parce que na monde on a habité na to ka maintenant to mona te mutu vraiment bonne réalité masuba oui to mona mutu emaki na tongo pour masube traitaka voilà mais o ya ba nie non na mona te oya fulu oui to mona mutaliboma et puis mutaliboma akipape elo ko lokota na fulu alors ta nio sauter aller ça dit aponaka on na kolia parce que bongo atako tango ba lobi ke mutanga za kisi puis ya Willy Musheni kisa ngope yo na ebité po ça na nini po bambongo pesaka batu ezakande akisi bendeni yo mtozoza na moi mikolo bambo ko sa ko lia banie ko donc ezaka kolia ba nie ou bien ndamba monsieur Zankati ebele ya négativité bon ebele ne ba lobi wana ebele wana que non yo olia ba nie yo osala bosa siko eza pona nini pona kaka comme na ezaka Willy Musheni obendeni po bangai Freddy Akimbe ne bigo kisite ne bindaka ngate ne bigara nzambe na ngai nakata suki na LTC na mela masanga na 3000 siko na ebite kisa ngo moderne mais ça les années neza na fi wana pona ngai pinza munorelia nie ambrasa onde po d'après munorelia nie ambrasa ke ndeni mama wa ambrasa ke ndeni vraiment ta yo moko masuba kuto ko kwate bongo nie omoni bilo msuto to tika kuto ko ke moni mambo ya sali ya mamba kala to zeba ya miki moi lingoto zio komi na papier jeton tout kata na papier lo bana souté ya mambakala bisope ba jozala na go benga fimo le tanti permettre
sokosoka boni okakona longwa mabe ta longi okopai bacha biloko yango po abone ekoya eza nde mo bena fille wana sikoyo nakoloba kutu teke no code modèle alinga ye parce que toyebi ye mwasi na ye Rit mama bana na ye otelinga na libanda te ya masolo okota te eloko nga na koloba chance na mali chance ezalaka nini moto aza na oxygène il est pas rempli du carbone parce que na kini na mikili kuna babogar basé belé lem sube bachaki pe mabaya et belé mais ça veut dire que vogue quelque part na oxygène na ye il faut quand même pas mal chance wana ela ba fingai parce que so ça qui na ngojo mo boye atekaka mwa ba CD na ye na Château Rouge alinga le kan internet po elinga zo même pas 2000 vies et moi moi si on a vu qui pas e banatele msuna moi espoir ka kozwa moi jomo pe ba chaika yango pa ko luka à s'exposer pour ebike ya Willy Moucheni c'est pas un artiste de toutes les façons ce qu'on n'est pas de vie mais c'est pas un artiste. C'est juste quelqu'un qui a la bonne foi, il y a quoi d'arabatu et puis ba mission musuku tu ba ayebi ba on peut d'éviter mais ba bois kakaye parce que zandenge wana et comment ane comment loi moi marque est déposée si ko mona moi si tout o ya koza la ata pembe ninga ya Willy Moucheni que pesa ngala mso ata moi numéro facilement a oluka créer base nae et moi je ne crois pas que vraiment il y a eu une relation yango zo mona ke explosé mais et secoué na nga matiti et secoué na nga poussière on banyama bakufite pona désert banyama bazala mingi te internet to éviter ngala uti poto smartphone tout le monde dans nango même bana mai ba benginga te vous comprenez ça veut dire que message né et que léger mais et faciliter comprendre terme en a bien et faciliter l'ongolaye na valeur est proprement dite d'une femme de le mettre en solde de moins 99%. Donc ce cas là qui n'a pris mon que ce que mon yo bango bi mon faut dépasser les 1000. Donc tant on monnaie lobby attends ba parion na ba Château Rouge. Moi 50 € ça veut dire koko les ganaye quoi. Pour y mon tami pe si prix wana. Voilà. Merci beaucoup na toyebi ke to komiko chité na émission na biso mais toza na omba potongo na Fredi Akimi na moni omba pa linga baxelo ko moko ya te zilana Akimi bonga na méchant osakana te po ya Willy Moucheni aidaka moni ya Willy Moucheni wana yona oloba ya Willy dimne na bolamu dimne na bonté na bolamu wana mto eboma yo te adimne na bolamu wana po oyebi ya Willy azaka sujet ya chantage mingi même na Kinshasa nakotanga kombo te na bomba kombo film wa TV Kinshasa ya Willy akena matanga ba Willy kaneza mais scène akena matanga akufelaka je crois oncle na je crois oyebi ka koma na matanga na fille wana ayoyeba soka otala koyeba ya Willy pe lisolo na obeta ya Willy ayebi beta lisolo Willy ka yembe pe lisolo oyo ayebi vrai ayebi lisolo obike ya Willy obeta so to lela ngana Willy frère ndo iba lisolo yo mais na bombi comme fille wana na ko kasi yo ka lisolo songi ba couleur o kaka ba vert citron o kaka obike fille wana ya na matanga ya Willy ka nezela ka donc comme era mobo des journaliste zo qualité a journaliste fille on obeta so une heure zo qualité 2 heures zo qualité ya Willy bidon ko massa moko tala ya Willy bidon kota na kare massa na poussa ako mabebu mo bega Willy masana sundole se person ngwana bandeni ya Willy na bonté mutako la na matango isani na la na ba posuza ndeni po moi ba so si problème eza kwa ngai aki matanga na biso après wana ka Willy nga matanga na mutu nzoka des projets na ezaka matanga na mutu ya Willy tango ka mati na voiture ya Willy o yaki batu bayebi a créer la télévision à Kinshasa kaza zemi ya Willy Moucheni ya Willy apesa mongo alongola zemi wana ou soit ya Willy abota na ya Willy ozomona ba degré. Donc Marita Moucheni va na ngwene nao va pa na ngwene no po na oyeba po ni na ba bongo parce que mama si wana ngana bela musapeze ngana problème sikama na mama na malade na palais na benga Willy ndeli ka ndezo za secours sauver moi ya Willy pena ya tiche biso na palais wana na ngingiri na chebiso ya Willy na palais na Rita Moucheni na car Rita au aéroport au en direct de Paris ya Willy to zone aéroport mala mona ba bagage ni ba etikela nga l'arti na porte à palais donc loko wana tina ndimina accepter ko loba boye ko loba peke Willy Moucheni kasi te yako na bis na bonté wana sala ki ko ngana ndeka ko sofinga na ko loba pendeni ko sepe chantage bo mascarite keneni ke ngana pe bana Willy ko créer pe lo mo pe wana eza genre na ngati
aza vie moko aidaka biso eza genre nanga te ya wili ayebi masolo ayebi petit nene aza boye abundaga à 45 na créé nanga mutu nanga moko boye bayebani te ke nazwa mutu moko boye ke na sauver nga mécène mais après na longola bilamba on a isimba te mais ya wili vraiment diminuer pena mo bonté et comment memelo mabe comment créer léo même na foyer mais on appelle na banati bana bayoka tout temps chantage à papa moi c'est pas yoka tout temps chantage à mobali nae et c'est soubete so biso ba petit na opesa biso bien te yango yo moi si yo au sali biloko wana yeba ke après ya Willy muto bengo azati je suis désolé yango wana bomoni botalatala abaki to vanda to meka osolo mali solo oyo esali vraiment pasi na paramètre mususu mais na paramètre mususu epesa vraiment mayele makasi na bige boza partout botala biso un grand merci na les boss Nico 3000 ans et sika botalatala za manager un grand merci na yemoko vraiment Sydney Ilanga na Australie na Anvers Jaffer Nzengo na États-Unis Gilal au Kenya Yves Mavambu na peso bambote siko zali na Allemagne na Bundesimaz TV sika bitoza partenaire et sika bondozo ba émission botalatala chaque samedi na 18h45 na Allemagne pas de konabiso Yves Mavambu Alexa ngo pe wana na site na bango PC Pelas TV ndenge za toujours na biko partout botala biso mama Elisa Pedo na bité Freddy Akimeni no ba kisali susu mais malgré to komo kita na émission na biso malgré to mo kita na si ça peut kamba moko moni code mondial wuli mon cheni on m'a pesi au conseil na ndenge na yenga pe na pesi au conseil na ndenge na nga oza mécène nde bato bayebi osaka ba affaire na onde bato bayebi mais bato tout bara peme na bara ne koluka mbongo neti biso ba jobo neti nga boso na ye na oyaka onde koluka la na kenanga mais ba momi tellement bayaka koluka mbongo na koluka nzoto wana sko na rango bakese do yo pokeni bon on a peut-être l'histoire na betia ba yakit pour lui na lobité ba yaka c'est ba keseni pour nyonso ba yaka te soki mulela ye omoni chasseur soazo ke nazamba ye ba sika ni fois cha piège so ndeka njoku nyamaleki akanga donc o ba yaka na mutuna sa sale mathématique dissertation na ye aye na benda zo la raté na moins chaleur corporelle mais ba openeti ba potos boya kena bigare Yaya Nenganda qui n'est pas pauvre fait beaucoup la commis moi parolami moi conseil moi nini parce que so sali bonté tout ce que bato ba yebana ba solisaka sous basité pour baza ba marié to ba bala lisute bazalaka ba célibataire et wana ndeko mi mabe ko mi punition donc voilà quoi moi nuance les amis il y a nuance donc la plupart c'est na bon samke la plupart ba chéri ou ba prochaka yo nzoto siko neti yo bala na yo oza papa ya bana parce que oza père de famille wana bana ou nga na yebi famille très bien na yebi ba papi mushini na yebi ba tutu wana donc et ça passe la fille normalement mutoka ngai neti boy Freddy Akimbe omba potongo Fernando trop fan de la té pour to beta solo ya la fille oh to yebi yoko tuté donc et pas naie sur la émission kelema eh kutu Fernando lo ba ngate on m'a levé un Freddy qui m'a levé la côté lobby ah vous allez vraiment le bienvenu quoi pour sera lobby na la tablette na nga wana ba archiver biso to cha on peut en internet moi la moi so kangamaka mobali soko landeli vina ye na poto déjà CV na yeza pourri ba ya yebele msomo mana bandibu amo mana ba tchétchène ba syrien mais amoni moya Willy dernier souffle à vie alors on va passer interdiction bancaire quand on va faire quelque kende mo pena nga pena loba yo ni muto uti pe poto o expliquer bisonan pour muto toi comment so uti poto ayekin die danger pour qui danger ba d'abord la famille na ba ba bongisele mbetu ba che ba couleur ba nini onde ba so ya manzambe te na côté c'est déjà sigate au moni muto tout ça dans poto jamais ba mi la kisa ke ba na place à passe bango za kaka omoni ndako nanga omoni chambre nanga omoni motoka nanga donc voilà siko biso siko ba kinoa o to na kata kinyawa Thomas Kokotala ah donc soki na poto ofa na ndako ya boye oza na mbetu boye oza na voiture boye oza boye moi complexe on est comme okota biso ba kinoa au moins peut-être la fille wana fa na pas camarade na yeah biso peut mi yebite ozomona babiloko wana sko bino bato bouta rapport il faut pas expliquer biso be vérité pour tout yo et bozala obenga Freddy Akimbe oh allo na tunio papa osala wapi
musala na nini ofandaka wapi tout il faut la légaliser pour sentimele ki trop ozomona sentimele ki trop bato oyo tobenga ba diaspora oyo bayaka kotonga na kini awa bakamuke mais oyo balobaka trop bazatala bango ba riche bango babunga bango boy voilà. Question est intéressante. Au moni ça dépend peu kaka ya éducation hein na ya état d'âme. Moi so azamu lele awa akendo bonga mela na poto te polisu munde bandaka kuna. Vous comprenez? Mobali au aza complexé. Ça dépend aussi des familles. Yana mutu mususu bon. A Koli déjà koto na vie moko trop précaire na ba vie moko ya ba cascade donc a revaka pena mikili. Mukola koko mara kuna mam. Azafa na mabanga, azafa na bilamba. Ako lingala mususu a louer parce que ça na ba appartement mususu za banda côté, c'est des hôtels à part. Donc ils ont na chambre, ils ont na salon, ils ont na balcon pe ya gaillard. Au peut si mkomoni piscine moi mnene batu pe bazo sukola. Mais qui les a bien parce que les Occidentaux donnent certaines opportunités pour na bateau bazana mutu. Mais mboko komara ate ma pate sangana na mabele. Baza pe belé kuna ba galérer. Tant au betali solo ya crise économique, ils en a bateau mususu se basalika copier coller na WhatsApp abimia na gambelo ko bulega coopéra kuna te ka ba montre. Mais azani na katsa poto. Osomona. Il y a pas de sous-métier. Mais moteur longwale msu na potonet ngana quoi faire. Na longwa poto na bomba te po na longwa musicien na ke kuna maintenant on a zongi boye na e quoi faire. On a bombi métier na ngai te. Ba c'est o kimara wana. Te ba seri wa bigi na kimara wana mais na kendaka siko na ba propre. Non, qu'est-ce que il faut persuer na culturat et pas monstret. Voilà. Ba no benge nani sol 6. Sol 6. Amaga kimana mais to betaka li solomba. Tozonga na biso na sujet na biso tozana. Tozonga na sujet tozana. Voilà. Ozomona bana mayo baoya. Somoni mutauti poto azolinga aya ko rendre complexe et pas ya pire ndeko na ye congolais. Ça veut dire que kuna vivre na vie à passe. Merci beaucoup balandi émission tala lelo na biki boza partout bozo tala biso vraiment et si quoi pina semino tozo chiter na émission na biso tala lelo botala tala zwa ki likanisi ya kota ya kosala ya kovanda sujet au par rapport non seulement ya ndeko na ndeko na biso Willy Mouché mais pona pe ba comportement ya ba ndeko vraiment mingi vraiment basi oyo basalaka et surtout na biki mkomusu to vendre la paix ba ndeko na biso pe mibali oyo pe basalaka pe basi au moins ndeko musu mako benga pe si bon non lingi moi si ma panze déjà sango ndeko moi si ndeko mobali musupe ndeko ndeko fande la zia non pardon au monde ni kambwana bazatala il suffit qu'on appelle ça tantine comment tantine nani comment nani Deborah Bwanga il suffit qu'on appelle ça Deborah Bwanga neni ou bien oza bien ndako na bino famille akomi moi sinanga donc na moni ko tata mbali te sina moni kana mobali lié mo na ko lobele te mais na ko mo ko loba na sima na même ya awa pepa na biso na Afrique ça ti na poto zo mona ke moninga mobali ndeko mobali azotonga mwasi ya botisi e bana na mwasi ya boteli bana mais biko to vanda ngo to solo lango mais c'est ça yango wana zo mona ke eza pena mibali zo mona make no mibali baleki basi mingi vraiment na ki songi pe makasi mais mingi to betinde li solo wana o sa ki vraiment pasi ko bebe sa image ya mutu. Mais le quoi comme cochité une émission na biso tala lelo Fernando moi 2-3 personnes et puis au bandeli biso lisu sous adresse ya espace na yo vraiment wana na nenga ba adresse ya ba LTC na otika yemoko potos parce que mtasi mara moi clair marambo wana